Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Masia, eza anga bino se Rebecca, na poussa insusu liboso na bino, peuple de Sion, poto parler dans la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La ligne na vidéo, notre Jésus, azwa lokumu, azwa kemu, parce que yende a changé, bon, moinangai, des ténèbres à lumière, c'est une grâce, bande konanga, c'est une grâce. Na katia vidéo, pe, nako glisser témoignage ya Nzambe parce que ezobalana na makambo oyo na côté ya toko interpréter parole de Dieu pe toko lobela bande kona biso mosusu oyo bazo concerné kati na vidéo oyo bato bele batuni mama Rebeko kenda wapi nazali kala boy pourquoi bakala boy bande kona ngai toko tatola monena Nzambe kala te toko loba bola mona toko loba pe ba raison. Ben ngai yo na monani bisika bozwa bi deja to pesi Nzambe merci to tika bomona maboko ya Saint-Esprit de Dieu yazwa contrôle de début à la fin. Bible zoloba musala neza pasite mukumba neza kilote to benga ye asala musala na ye yende mutaza capable kopesa muto aza mayele te mayele parce que lobi on a Psaume 32 na kopesa mayele na koloba na oyo koloba. Donc oyo yaka biso ya malam po yene mutapesa biso makanisi malam ya kopartager pona lokumu ya Jésus-Christ de Nazareth. Yango moni na benga ka Saint-Esprit po ye mutabenga ngai nga azalaka capable me yende arandraka nga capable ya kotema liboso na bino pe koloba kosala video. Amen. Na bonde na kombo na Yesu Masia. Mosanto ya Israel lokumu ezongela yo Jésus-Christ de Nazareth papa. Na pamboli yo kolo na tan oyo pesi so na ngongo yo pesi biso na mukolo pesa ki biso papa banda tongo kino tokomi pokwa o banda to botama na to mona yango te to zwingolo epai na yo mingi bakufi biso toleki bango ne loko te me to zwibola mo epai na yo yango to komisi. Bible ezoloba na Psaume 117 bokumisa bikolo nyonso bokumisa yawe mabota nyonso ya mokili boyembela epamba te alingaka biso mingi bosembo na eza na suka te. Alléluia, bokumisa Yahweh. Yango mona zongisi lokumu epai na yo mosanto ya Israël. Saint-Esprit de Dieu ya kozwa contrôle ya makambo nyonso de début à la fin. Zwa contrôle ya ngai, zwa contrôle ya ndako na ngai, zwa contrôle ya video, zwa contrôle ya bandeko o bakoyoka sene yo fungolaka matoi ya molimo po bato ba comprendre oyo zouta na part na yo oyo tiaka kati na biso. Yo ndo rendre biso lelo capable ya communiquer na libota na corps de Christ partout dans le monde ba olanda video. Yango na lingi ba mona ngati me ba mona yo kolo Yesu Masia na kati na ngai Nzamba bo santo. Makila na yo couvrir bango, makila no couvrir nga, makila no couvrir video, bisika nyonso ba komema video sene yo mobundi pe molongi, yo tele makolo, yo bundela biso, opesa biso signe ya victoire na ba komba nyonso ekoko ya na kombo na Jésus-Christ de Nazareth mo santo alola to bondel bongo tolobi amen. Zamba zwa contrôle de tolobi de début à la fin mo santo ya Israël azwa contrôle azwa kembo pote ya zali Nzambe na ebike bisika bozwa mi bosepeli pe komona nga pe na sepeli me to pe botindela nga ba message na WhatsApp esala nga pe malamu to pe bolukaka ndeko na bino mwasi esala nga bien esalaka bien namonaka mpenda bolingaka ngai bomitungisama mpe mpo na nga yango mpe botuna nga mama Rebeka kala boye mpo na nini kala boye mpo na nini me lokumu ezongela Nzambe tozali nini oyo na ye koloba na part ya notre Seigneur Jésus-Christ bana Nzambe na olobela makambo mingi me na osimbasimba ndambu kompane na ba écriture nango mpo na part ya Nzambe. Na ye kolobela par rapport ya video oyo nasalaki video moko mpo na biyemba banzembo ndenge ezoyemba ma video euti koleka banzembo mosu ezoyembama eza mpona gloire ya Nzambe te. Tozwi mpe bacommentaire na bato mpe balobi mama moto asali eloko na ye bino bozalaka kaka boye. Eloko moto asali mpo lia yo moko eza nango mabe te me soki olisali olambi mpo bato ebele bakonsome yango esalaka pasi. Yango monaka eloko eza ekozala mpe fui moko me pa moto epesi allergique pa moto epesi vitamine ça dépend. Mutu na mutu amonaka makambo na ndenge na ye selon lisungi pe connaissance au Saint-Esprit atikati na mutu. Tozalaka wana mpona kojuge baninga te, tozalaka wana mpe mpona telemela bato te,
mais ezalaka pasi par rapport à barévélation mingi tozwaka mpe na part ya bandeko na biso mosusu oyo baosalela banzambe ya bikeko bazoya na biloko na bango mpo balakisa mokili mobimba ke euti epa nzambe le créateur de toutes choses, maître de l'univers. Siko biso bato tomonaka ke bavandaka na lupangu na biso te bazalaka na biso te nde toyaka koloba ke miziki wana euti epai na biso te, donc euti lola te. Parce que soki ozoyoka losambo loyembo euti lola epusaka mutu alobela nzambe maloba. J'espère que bakretien basante baolanda nga. Soki oyoka adoration pende euti lola euti inspiration ya Saint-Esprit ko yango wana elobe euti lola euti likolo. Donc Saint-Esprit soki inspiré mwana nzambe nzembo omona nzembo wana tonga na oyemba ngo ekobota kati na parce que eza mbuma te ezali kona ezali semence oyo kola pesaki epo apesa na biso tongo ekwe na mabele kitoko na mbuma nesika malamu fwe bota mbuma omona yo mwana nzambe tongo bandi koyemba nzembo wana adoration atozaki kosoka basani omona un moment donné lâcher musalo wando sala okozwa ta 1 minute ya silence okoti na profondeur po lobi liloba moko boye kati na yo eza nzambe azwi kembo. Mais wuti wapi liloba eza provoqué parce que wuti une inspiration divine oyo yoki na kati ya chanson eke kutana na oyo ozaka nango ebimisi eloko ya malamu parce que yo oza mabele okola ozwa semence olo na kati na yo. Mais tongo omoni ke nzembo ye ekoti kati na yo molimo mosanto azali kati na yo. Donc omona pena ke atelemeli nzembo wana kuto mona source ya l'action na source wuti ou bien inspiré na source ya nzembo wana place wuti na yo moko siko okamwe. Donc oya otala bandeko no olinga pete balia poison oya otelemela yango. Na mokili tovandi eza na ba servante ya nzambe abomoi le créateur de toutes les choses, maître de l'univers oba osalela Saint-Esprit akita les jours de Pentecôte bazalaka. Eza na batu mususu oba osalela nzambe ya sakombo. Donc mais balata kaka kombo ya Jésus parce que eza na bécriture bino ba na nzambe botanga Bible. Donc basi oba yepa kolo babitika biso to porter ka kombo na yo. To porter ka kombo na yo mais biso moko to komisalela ba dépense na biso komi latela komi lesa komi lukela bango mo bazwa ki en charge mais ba porter kaka kombo ya mobali. Mais za na basi mususu o ba porter ka kombo mobali te mais mobali pe azwaki mukumba na bango charge na bango basali. Eza na batu balobaka Jésus Seigneur Jésus Christ de Nazareth nde pe bandoki ba magicien ba koma oloba pe Jésus Christ de Nazareth ba porter ka kombo mais azwaka bango a charge te. Ngala ko ya pe bona lobi moi papa wana na laksa camarade nanga moi papa na papa na biso muninga nanga kondima nazali papa na biso te nasa mwana ya mutu mususu. Donc mutu ako comprendre par rapport ya nzembo wana biso pona biso eza biyemba yemba parce que baitu ebele bayebaka te quand est-ce que nzambe abimisaka mutu na poisa. Est-ce que nzambe nde tosambelaka ndenga Rebeka bonazaka muyibi nakola muyibi maboko milayi nde nakolaka maboko milayi boye nando yiba ba mama leki nanga surtout ando sa na voda ko mona ko yiba eba carte ko kende ko teka na ba shop na liembongo na ye mutu osala musala na ya ko risquer pe a perdre musala na ya koza muyibi nanga. Mais siko muyibi wana est-ce que nzambe abomba ki muyibi wana lelo na koma musali na ye servante na ye na partager sango malamu na baninga na nga basi bandeko na ngai to yekola makambo ya nzambe lelo oyo siko so ser Rebeka atiki nzambe to ser Rebeka comme azongeli na ye ekobo po ekobo na yebi yango na ndako kosala yango menatika siko ser Rebeka azongeli na ye ekobo na ye to ser Rebeka azongeli na ye muyibi ne po bandaka na ye koyiba nzambe nda kangola ya zwa ye. Mais soki lelo alobi ke te pasi eleki to na ndako yiba naza kozwa nanga na facilité pe na bando kanga na bango ngai te siko nalingi nazongela nanga muyibi na ngai siko so nalingi nazongela muyibi na ngai nzambe siko masumu nyonso nga na ndosala liboso abombaka lelo onde siko alinga expose nga lobake bomoni tala kuna kala makambo asalaka yango takutu makambo asalaka yango oyo to tanga liloba na nzambe na mukanda ya Psaume 103
nayebisa bino déjà exemple ezalaka ebele mpa na ngai mpo lukelaka nga te mama Rebeka mpe exemple ayoka soni te ye oui ngai mo nde na na témoignage vivant nayebisa bino de nde na yawa soni na nga lokumu ya Jésus. Donc totangi na Psaume 103 103 ezoloba nini otanga nyonso te na otanga kaka mokie mpona interprete yango 103 natangi na kombo na Yesu na Psaume 103 naye kozwa na bandika na 8 po to comprendre. Yawe azali motema malamu mpe ayokelaka bato mawa asilikaka noki te mpe atonda na boboto asambisaka likambo ntango molai te mpe kanda na ye ewumelaka te apesaka biso etumbu te ndenge ekoki na masumu na biso mpe azongiselaka biso mabe te ndenge ekoki na mabe na biso. Awa liloba nzambe ntongo ezolobake azongiselaka biso mabe te ndenge ekoki na mabe na biso, ça veut dire mwana soki asali mabe ndenge bana na biso basalaka mabe mabe asali to mosu asopeli eloko outi kosomba chere mokobeta mwana yo te na quantité ya kokalikile ndenge osufraki mpo ozwa mbongo wana mpo kesomba eloko wana bando bande kobonza mwana ozokalikile souffrance oyo yo monaki yango ozobonza mwana bongo te ta mosusu kogifle ka mosusu mbata moko yo mpenza donc na sens wana mpe mosusu opinire ye mosusu olobi ke kaka kolala me yo mpo na yo omonaki mpasi mingi mpo na kozwa eloko oyo ya BBC mofutisi ye yango te ndenge pende esengelaki mo okorge ye me yango wana omonaka ke nzambe abetaka biso mpo tozonga na nzela mabetaka biso te mpena degre ya masumu na biso oyo biso tosali ye mpe andi kotala yango mpenda bandi kobeta biso mpenda degre ya makambo oyo biso tosali non nzambe soki abetaka biso ezali mpo akorge biso mpo tozonga na erreur wana te tosala esu mabe oyo biso touti kosala te tozwa conscience tozwa mayele tokola nde wana eza mpe na ndenge mania mosusu kolakisa biso toujours ata toyebi malamu na mabe me toza na ignorance ya mabe mosusu mpe toza na banko ya kosala mabe mosusu toyebi mpe deja eza mabe me tosali yango na nko malgré na nko wana aosala biso kaka pasi te ndenge mpenda tomeritaki parce que tosali mabe ya nko so tocomprendre te. J'espère vous comprendre que nzamba azongisela biso mabe te ndenge ekoki na mabe na biso. Ça veut dire soki azongiselaka biso yango mais eza ndenge te pende esengelaki parce que tomona penda omona penda bato baboma mpe bato baboma bato donc ndeti ngai nga moko mpona tie bato ndeti ngai nalongola bazemi nalongola bazemi siko lelo nzabongoli motema nzamba azwi ngai nzamba asokoli ngai nzamba achange ngai nzamba aloba lokolongola bazemi na obota te non apesi nga bana mpe moko te ebele me eza mutu mosusu alongola na ezemi te me ti sikoyo nana azwi mwana te me eza na ta na ye parceke liloba na nzambe place moyo elobi nzambe apesaka basi oyo babota te bana mpo bango mpe basepela donc eza na liloba mosusu ezoloba ke na ntango wana basi oyo babota te bakosepela mpo ani babotaki te donc eza na bakategori ya basi na mokili donc toute chose asota na kati na biso mutu ana grâce ne ana ngolu na ye mais so natali ngai nzamba juge nga te selon mabe na ngai asali nga grâce asali nga ngolu liloba oyo eza oui et amen na bomo na nga mpona mona yango ajuge nga selon mabe na nga te mais selon sa grâce malakisa nga nini ya malamu nini mabe natika akorjanga nde omoni ke natika mabe mosusu natika kolongola bazemi natika koyiba natika koswana natika bitumba donc achangea bombo na nga nakoma koignore makambo mosusu oyo nazalaka koignore te. C'est ça que tozokende na mateya na biso mpona napesa mo explication moke mpo bato ebele bacomprendre maa Rebeka okende na biso wapi me témoignage ekozanga te achangea ngai yaya achangea ngai ya bongola makambo na ngai yoka esika sikoyo toyaki koluka nalingaka na interprete mpona introduire moi changement vie na ngai ndenge likolo ezali mosika na mabele se ndenge wana bolingo na ye ezali molai mpona bato oyo batosaka ye
ndenge bipai moi ebimaka ezali musika na bipai elalaka se ndenge wana pe ye abwaki masumu na biso musika okende kolokota ngo te mokoyo osala mabe akozongiselo abwaka pena masumu ya mutu atiki yango. Quand est-ce que nzambe abimisaka biso na poasa eza mpona changement eza na makambo mosusu mpa na yo esengeli amemelo bongo aexpose yo mpo yo oyoka soni ozongela yango esu te mpo soki asali yango en secret bato mosusu bazongelaka pena mabe pena nzambe ayebisi ekende kosala yango te meme écriture elobeli ye me abangi yango te asali yango. Biso mo basi to aba témoin yo kasi na l'église bando te biso te ba vote meza mabe mais tondo banga te tondo sala ngo kaka mais omona mutu musu pena akuta na risque moko makasi et lapisi yango conséquence akuta nango eteye mbarasi mazongele yango te donc c'est qui ye esengela kaka te mana conséquence mutu musu ate makana liloba pamba a changer mais mutu musu na conséquence ya makambo ekomeli sali ke ye a changer. Nzamba abwaka masumu na biso musika meza makambo so esenga ntongo ekomeli yo mituna pourquoi ekomelinga parce que bato ebele bayebaka te kate eske nzambe exposaka mutu nzambe azo expose yo te ke po alingi yo te nzambe aza koexpose par rapport a yo moko pe mutu omoni mutu ntongo ozosala effort te me nzambe ozelo awa yo kangami kaka na eloko wana me teleme eza mabe aolinga kaka te otikalaka na mabe wana parce que bakanga kote bamona kote bayebaka te parce que bilo mosu esalamaka tanke bakanga kote ozomonaka oza pro omoni nga to naza koyiba pa biso na ndo monaka bakanga nga te nga yanke na bundaka na monaka bakanga nga te nga yanke ozomona mais eza na mokolo na makambo bitumbe yindelaka nga na vie bato batobolanaka na bambeli bakataka na bamusisa awa ya kingwa bakata soki na bosa ekutu mwana ngo baninga na nga bayebi tokola na bao bakoma na commentaire na biso bakata mona bato Benoît merci Saint-Esprit Benoît bato bakate awa na kingo bato bola ba innocent bato bambeli ebima awa bitumbane ezalaka somo na lapa na kima na famille na kima na masina na kenda ko kima ko bata ma vie mwana mwasi kenda ko bata na bingasana ozomona donc meza ba bitumba musu na kima te mais nakoma kolenga nakoma kobanga na changeaka koma makambo ba prison ba kasho na changeaka eza moyibi mususu fo bimaka na poasa po yo tika moyibi mukonga na kenda kozwa biloko ya bato robe ya bato ya na sikoza na peso mbote na ke kobombisa ngo semeki na lobi kende olata ngo na matadi semeki nzamba sali ke semeki lata yango abima bakoloro bakanga ye basalelanga na nzembo ye wana moyibi Rebeka moyibi eza frère mona pesi mbote olanda video pasteur na pesi mbote abi mama mko beta chanson wana ye wana moyibi Rebeka moyibi donc esengela nzamba exposa nga bongo pote na lapa kozoloko batuna ke kopesa pa mutu mususu eko kozelinga ba dega nzamba bindenga kabula biso na masumu selon nzamba nzembo ezoyemba ma oyo ya frère Benjamin yemi nzembo nzamba longola ba ange akoyembela digi nzembo wana tobaki za biyemba yembeza na place te ba juste ba yemba yango te frère na biso azongi pona koyebisa biso wana ezaki demande na biso pe tosala oyo ya biso me pona ye eza demande na ye ke eza likambo na ye na nzambe ya lingi ba ange balongwa po ye ayembela nzambe na mona mboka moko te balongola ba soda nyonso pe ba garde corps nyonso na mokepo te ngare beka naza na okita Congo balongoli ba soda Congo nyonso balongoli ba militaire nyonso po te ngai na linakuta na président na biso ekosala makate ba demande ba prière nyonso te zaka exaucé nzamba ndima mabondeli nyonso te so boyebaka te ba misusu aloba na biso eza ba vaine parole ba pharisien wana ba prière ba pharisien alingi siko amilakisa ya koloba na nzambe likambo nzamba yoki mpe nzamba tosi mutu mpe nzamba longoli ba ange tobaki eza biyembayemba frère atiki biso bongo ta ekoyembela biso ke mama Denise azwi zemi mokonzi mwasi ya mokonzi ya mboka balalaki na mwasi na mobali na ye ya azwi zemi mokonzi atuni mama Denise olingi nini mama Denise abina lingi kaka tondolo mwana aza libumu azosengaka tondolo baye nango na adoration likolo ya podium nde bazoyemba
mokonzi alingi tondolo pe na église baser bazoyemba na mama Denise azwi zemi mwasi ya mokonzi azwi zemi aza kosenga tondolo na église pe na place oyo ezali sacré adoration ezali ya nzambe bible ezoloba boye na bino badorateur nzambe azoyebisa Moïse bana Israel baokumisa nzambe mosusu te kaka ye bible ezoloba esika kombo ya nzambe etangamaka kombo mosusu etangamaka te nzambe amema biso na dimension abombela biso tayebisa biso azalaka nzambe aza jaloux donc makambo na biso ntango tozosala yango toya na part ya nzambe botika yango ezala kaka tout droit ndenge ye alinga makambo na ye etambola tout droit botika de gauche à droite Saint-Esprit akoko inspiré mutu te na kati assemblée des saints bino bolobi ni balongola ba Jézabel o bazoteya Paul aloba babenga na ba Jézabel na l'église ba Corinthe partout balongola ba Jézabel o bazoteya baz autorité te likola mibali boloba na biso bongo siko bino mibali ntango bozwa koyembela biso banzembo ya mama Denise azwi tondolo inspiration nini oyo komema bato na kati ya profondeur ya nzambe na kati ya zemi ya mama mokonzi ndenge papa aza kosenga mama azosenga tondolo olongoli bato na concentration mwana na nzambe amemaka bato na concentration na dimension moko na adoration moko mutu mpena abondeli ayebaki te banayi mpe baza pembeni bakopi kotalela mikotisi wana ya banzembo bato bafungwe miso baotala bino sikoyo boye bazongisaka tondolo papa otiki biso te obi ngai na obeta bao mapaku oye na nzembo oyo papa Benjamin otiki biso te papa frère na biso ekobetela biso nzembo na kati ya assemblée des saints mpona kotuna frère libele nini yo omelaka keba na libele ya tata mwasi nayebi te semence nini interprétation nini oyo olingi obimisela biso wana parce que eloko nyonso ezalaka na mabombami na yango okoki mpe koloba biso bana nzambe tocomprendre ba inspiration na yo te mais ba inspiration na yo papa na Saint-Esprit oyo ya biso ya le Dieu très haut nde esala bien te esala bien te tomona lokwa courre eleka te na badoration na yo libele nini boyebi deja mibali bamelaka mabeli toza bamama tokoki kobomba te toyebi bafrère makambo osalaka toleka wana toyebi makambo wana ke bapapa bamelaka mabela bamama na basi na bango sikoyo yo ntongo ozoyaki na inspiration ya Saint-Esprit ndeko na ngai libele nini oyo omelaka bien aimé libele nini oyo omelaka keba na libele ya tata mwasi kokozala bololo toyebi te na interprétation nga mbona seki mpona mwasi na seki mpona mwasi en tout cas papa banzembo na yo eza na inspiration divinité eza na inspiration divinité bible ezoloba boye yawe abatelaka bato na ye na Psaume 91 atangi na lingala yawe abatelaka bato na ye yo muto omipesaka na nzambe obombamaka epai ya nzambe ya nguya loba na ye te yo oza esika na ngai ya makasi oyo ebombaka ngai ozali nzambe na ngai natiaka motema epai na yo muto atiaka motema epai ya nzambe nzambe abombaka bible ezoba na français baoyo babombamaka na l'ombre na nini français ezalaki awe oyebi na lila simbeko babitikalaka na lingala po elomona betaki liboso ava nasala priere na bande na nga video na nga liboso bandeko na ngai na bandi priere français koti na priere eloko mosiko ekebima na kati ya français ngambo na pisete so nini nazwi yango na supprime mbango na bandeli video na bina sa video na la lingala tema Saint-Esprit na tikeke na basimba nga saisir nga tala na bimisa français peuple de Sion au moins molimo mosanto ala bien et puis que Rebecca video na yo zo sala para nzambe comme dans 24 minutes siko yo zo ke ko simba français sur bébé to bandela zéro to tikaka la lingala kaka lingala c'était soit il est capable de tungande mutu dans la autre koseka ya obeba ozomona
nzambe abatelaka bato na yo moto mipesaka na nzambe obomba maripa ya nzambe ya nguya yokanisi protection ya nzambe elongwaka pa mutu pamba to protection ya nzambe ezalaka na makambo nyonso non nzambe abombaka salite ya basali na ye me batalaka salite oyo nzambe abombaka nzambe aexposaka biso bana na ye te toza bana na ye tosalaka berere naza na kati ya video naoloba na part ya nzambe 100% na ye na part ya Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu très haut, le créateur de toutes les choses, maître de l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Na vandi awa oya benganga na oloba na part na ye. Eneme alingaka bongo te ozalaka moyibi ozalaka kotambola mabe obongola motema osalela nzambe obangaka ye alingaka bongo te. Okoza pe na par rapport ya video na yo pe moué osali pe erreur. Mais Dieu il est capable parce qu'il y a pensé nanga a yebe loko anesike wuti et yepo et détruit vidéo nanga parce que tous même ba combat ba servante a solo pena non loba ba sala ba vidéo même ba message ba pesaka même pendant la vidéo boy oko soit pe combat boy ndé na loba na bino boy to mona makam mais c'est soit ko sala pe que ngana sala kerrer mo boy yo ki angote to am so comprendre on ndé musu na ndenga malamu parce que yaki pe na ndenge ya mabete pona o détruite na ndenga malamu mais nzamba ngate ke ngana osala mabe na nga pe na nko pona ko détruire bana na nzambe atika ngai abomba ngaka nde bible bi ba bomba makapa na ye ba bomba na l'ombre du tout puissant ba nzamba batela rabatu na ye siko nzamba batela na buzoba non soko tiki nzambo salela ka nzambo tiki ye makamuno zo sala kuna o ezana kombo nzambe menzamba zana kati te etali nzambe te. David tanga salaki mabe nata yaki oyebise pourquoi tu as tiré la colère de Dieu. Kande yaki mais c'était loin de Dieu. Mais tongo nza o se repentir ozongeli nzambe ka nzambe wana akotato la lisubula muna oye mo pe muto ke témoigner yo na ba Saint-Esprit mo ke témoigner pa ba servante ni pa bana na ye ke aza toujours yangai. Omono kola la pe bo alochoka ndoto ya bolamu ya Rebeka okolala pe bolotika ya Rebeka na ndenge moko ya malamu to musu na partager liloba na nzambe to musu na peso bible to musu eloko moka na para nzambe mais sainte soit Yesu suko sokolanga pa na yo po convaincre que na salaka ya nzambe yo moko na uta ko lote mabeti mais na lote bo na Satan pas bulisa ba servante na ye nzambe nda o mema pour comprendre que aza isusu na batu wana te azongi na makolo nanga. L'inspiration wana ezouta na nzambe te na mai ezouta pa nzambe te bo consommer banzembo yembela te nzamba batela penda batu na ye nzamba pesa batu na ye mayele nzamba salisa batu na ye bandeko na nga mona za témoin vivant na banda kotuna nzambe nzambe koloba penda bona kokoka kovanda pe bokote maliboso batu pe na lobi pe muta yoki pe ekosimba ngana ndo mona pe makambo nzambe za lokwa ndenga na kanisa nanda ko banga bandeko na nanda ko lenga yo mona bato babanga kate bayaka makambo nzambe baza bato malamu te makambo nzambe botuna bato nzamba benga penda ne bandele o mona pena zo trembler penda ye moko penda zo banga na Saint-Esprit ko yimo ko travailler comme ko convaincre ye ke ko simba akomo pesi na bandoto oyo ke l'accès ke vas-y ye mo akompe ko ya ko lobele ke je suis avec toi po kaka mutu wana akota ka na shana ye abana osala soka balola mabele soki ka ba pesi grane lone eza petete bandeko nanga mais so moni mutu abanga batu taza misu makasi bwa yebi bisika telemela banga rate ay bisika ke na osimisa banzoto na ye mais na makambo nzambe basalela ke na crainte nzambe basalela ke na ko banga na ko lenga omona pe biso moto za to sali video boto silisi okomu koyeba oluka foti na video na yo osala repentance mais za olobaki na para nzambe mais yo mopo bandisuko yomi yoka yo mopo komitala omoni foti te mais na kati ya prière na oke nzambe ba video na nga banda de 1 jusqu'à na koma wana mawano ezali kola video moko pe makilano ezali kola video moko soki erreur eza na kati soki nasalaki faute soki bomoto eza na kati Seigneur orgueil eza na kati lolendo fier eza na kati kuna papa na mimonaki na se santaki ngande liboso na mokolo suka na oyana batu na oyanga moko
alors na okokana côté ma face à ma bien nga te liboso na samba na yo pour la justice yo mo les véritable juste juge nga na okokana ko longo te donc yango na mileleli déjà ba vidéo na nga nyonso mawana yo pe makilano pendant que je suis vivant parce que mawano isa pona bateau baza na bon moi ba o vivre soko kufi o mawana nzambe papa limbisanga nde na salaka mabe ezalaka sute existara te mawana eza awa makilana ye mokuta amolimu mayeti alati nzoto penza abimeli bato boy akufi po asopaka makila o bato bakosalela na bomoto bon makile obikiso na molimo baiso akufa iso na molimo kuna po kezo makilana justifié kuna isa kaka yango moni ke banzembo wana bozoyemba muso eza biyemba yemba nzamba batelaka bato na ye me bato ni nzamba batelaka bato babangaka ye botanga Psaume 103 bato babangaka ye bato balingaka bato saka ye nzamba azoba na kobikisa moto alandaka nga moto andimaka nga soki abeleli nga na opesa eyano na ozala na ye na ntango mawa na kokotela ye na kokotela ye na kokomisa moto alokumu ngai moko atuti tolo na kobikisa ye. Est-ce que vous comprenez? Soko landi ye ondimeli ye aobikisa anda okotela yo bitumba penda kotela yo ye mo penda ye kotela yo sa obelele penda ye akotela yo apesi elonga bakisio sous longue vie pe moi comme protéger lisusu. Mais na moto banga kaite nzambe bizo banzamba tombokela ba o baboyi kozongela ye na Psaume 7 atombokela ba o baboyi kozongela ye donc nzambe yosko zo luka obika ko tomboka ya nzambe. C'est le moment de se repentir. Vidéo musuna ngana lo ba biyemba yemba ya batuna ngana répondre ka par rapport ya vidéo o uchukoleka banzembo libele nino melaka bazeme atondolo ba longola ba ingénieur sona ba inspiration na je na mona pala ngana mona ngo penda ezana placité mais soki na lobi mabekolo alimbisanga bino pe bandeko na nga bolimbisanga mais o ngana eko yebisa bino c'est le moment de se préparer na makambo oyo za koya. Bible zolo bana biso basine attendre la fin apesaka biso ngo tozela ngo pa mutute ayela bino ngo na message bana na nzambe liloba na nzambe ezali solo pe bomoy donc basine attendre la fin déjà lobaka ngo eza a na l'écriture biso nde totala tanto za totalina oye komama est-ce que tokomi na place nini mais ngana oyebisa bino tokomi na temps na ba biso ba génération na biso na bisa bino to fêter 35 ans na ngana webi 35 ans na date de naissance on a pesa on a botama webi ser na moka kalkia beka 35 oyo ezesaka biso ya wapi de jour le kanga bia bon na la kaba na nzambe to fêter ensemble ya na leka na nga yango déjà donc moi to fêter ça soute de la leki na la leki na la ka so to fêter mais so ba bisinga de la leka na kanga maka ba 35 to kola ate ni na zabuna ya mama inisi na ya na meni sabia na 33 ans ngande na buna mukoni na musika atapelete kola le longité à part ça mama Rebecca linga katoseka c'est le moment to longola ba sentiment total akatan total aliloba na nzambe loba kanini sengeli makambo ya poto avancer vers la fin ba cri de guerre boyo kango déjà ba tremblement de terre boyo kango déjà o na mboko boyo kaneza te ko swa na bitumba bomoni yango déjà mabe ya tango Sodome na Gomorrhe bomoni yango déjà nyonso wana tomoni déjà na miso ba loi ya ndenge na ndenge ebimeli biso pe déjà o ngana ko ebisa bino takende ko na bino mwasi Bible lobi ba o bazalaki mayele basokolaki bilamba na bango na makila ya mwana meme tokoba toujours ko sokola ba robe na biso mwana nzambo ebite robe tachaka nde nini ofinge taché okanisi mabeza taché masumu nyonso yozo saleza na pensée za na bomoto boy ozo sali kaka robe na yo robe pe bayaka pe ko salir yango na bato mabe Joseph na betela bino elamba papa pesa kezaki bien sa makila ya nyama ndeko na ende batiaki makila ya nyama po ani tobela nzamba kangola biso pa justifier biso so tangi David anda loba na salaki likambo oyo balandanga bakanganga ça veut dire muto ko lando na likambo oyo salite accusé na ngoto ebike ba innocent baza na prison alors faut ko sokola robe na yo komi petola na makila mwana meme
kobondela nzambe mpona préparation na biso mpe ya nouveau Congo. Nzambe asala biso grâce tomona yango, tomona bolamu wana fo kotika yango na maboko ya nzambe fu tomona nouveau Congo. Toyebi ke bana biso baovivre yango un peu longtemps, mais biso mpe tomona ata bilembo ya bolamu oyo alobai na biso mpona mboka na biso Congo. Kobondelaka mpona mboka mpe kotika bakonzi nyonso ya mokili na maboko ya nzambe mpo mitema na bango eza na maboko ya nzambe. Nzambe asisi te bato malamu mpe basali malamu oyo bakoprépare peuple na ye na temps de la fin. Parce que mateya penda ya temps de la fin ya crainte wana penda oyo banda obangisa biso mpe via masumu yoki yango penda semaine mobimba. Parce que tozalaka mosusu oyoki mateya ya nzambe ya balèvement ya ndenge bato bakotikala nde bapasi kozala na mokili ya semaine wana nyonso tosala masumu te. Tozobanga mpo mateya eza nao na mutu apres so ekeye nango tozongeli masumu. Donc wana nde tozalaka kala fo tolobaka verité tozalaka kala bongo boyoka nzambe bien apo mikolo wana bangi apres ozongeli no masumu bongo ti tozalaka na bino ti. Alors lelo oyo mateya wana ya préparation ya temps de la fin fu ezonga bato fu bazongisa yango fu nzambe préparer nouvelle génération pour bakoteya évangile ya temps de la fin oyo bato bakozwa po te babongama bakende nango lola. Mais yo na ngai deja tozomona na liso nzambe apesa biso, tozoyoka na matoyo nzambe osala biso grâce. Alors tosokola bilamba na biso mpe tobongisa na mokonzi. Eza ntango mosusu ya kosala bazigizagi te, eza mpona bolamu na yo moko. Vanité de vanité, tout est vanité. Naza so na kota na balabala na biso bapesanga na ngambu boye eza cimetière, na ngambu boye ba vivant. À chaque fois so na okota misu na fo etala cimetière, misu na ngeso etala bangambo ba vivant. Nga na kati wana na kati so na oya na pesa mokongo na cimetière mpona zonzela na ngai nazwa mateya ateya maka. So natali kuna silence, so natali koto makelele natalaka toleka toza bato na mokili. Mais bongisa nzela na yo, c'est le temps bongisa nzela na yo. Okende nzela wana yo moko ndeko na nga mutu akozala te nga namonaka ba ange baye kozwa nga po tokende. Mais nazalaka na mutu moko te pembeni na nga oyo nakoloba ozalaka te aza te. C'est le moment ndeko na ngai bongola motema. Bible ezoloba na biso na Romain 10:9 Yesu azali kolo pamba te nzambe mutu asekwisa ye ndima yango na motema mpe loba yango polele na miso ya bato bongo okobika. Ya solo soko ndimi yango na kati ya motema mpe soki olobi yango polele na miso ya bato nzambe akobikisa yo mpe akokomisa yo bosembo. Pamba te ekomama boye moto nyonso oyo andimaka nzambe akoyoka soni te. Tala nzambe makambo asali. Bible ezoloba bayuda na bato ya bikolo mosusu bokisini eza te mpo bango nyonso baza na kolo se moko. Ye apesaka bomengo na ye na baye nyonso babondelaka ye. Ekomama boye moto nyonso oyo abondelaka kolo akobika. Obondelaka ye okobika, obondelaka ye te okobika te. Bible eza claire. Moto abondelaka nzambe tala nzambe oyo nga na oloba nzambe asali moni moto apianga pemo nzambe asali kolo na se mokeli ya mokili mobimba, maître de l'univers, le créateur de toutes choses, le Dieu des vivants, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nzambe alobi na kei na otika bino bongo te bofele, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Nzambe apesa biso liloba po ekangola biso ebikisa biso. Nde nzambe wana soko osambelaka ye obika. Mais so osambela nzambe mosusu oyo asala likolo na sete, maître de l'univers te, Jésus de Nazareth te okobika te. C'est lui le chemin, la vie et la vérité. Bolanda ba témoignage bo comprendre que bato musu bazo se repentir, bazo tika ba religion musu po ba kondimela notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Idolâtrie au bolinga botia na Congo, ce n'est pas le temps de l'idolâtrie. Parce que bambula toloba na bino ke bambule ko beta na Congo et ko buka ba pont
ebimisa basalite kolongwa na mboka wana. Tomona bato na betela bino na moni polele, ça veut dire bapisike ebele kobukana. Pe na betela bino na Nouveau Congo, awa pe na baafrikien na biso awa, barefule kozala, bato ebele pe bakufa bamona Nouveau Congo na ite. Même pe na Afrique ka na Nouveau Congo ango na Congo ango, bato ebele pe bakufa bamona Congo na ite. Parce que Nzambe moko ko sélectionner banani ba ko pénétrer na Nouveau Congo. Alors soki olingo tambola okota na Nouveau Congo, bongisa ka kati ndeko na ngai. Bible lobi baloba no mabe bakuto na ngote, bongisa ka kati. Koluka no te se justifier parce que pendant like Elias oyebisa Nzambe ke na tika linga moko, Nzambe omona 7000 ba fraîchir na deva balte. Nzambe mona kayo nanu yo freshi deva balte, ni na Nzamba mai, ni na Nzambe ya zamba, ni na Nzambe ya cimetière, bisika na yo kindaka te, yo talela ka ye, o se confiera kaka na ye, ozo croire que Nzambe naza molimo, okumisaka ye en esprit et à vérité, pour komona loboko na ye. Biso to na bomo. Abimisa biso na maboko abilima na l'âge ya 4 ans, apesanga elonga incapable oloba merci. Na ke sokola na plage, bato bazo chola. Mengai abotolanga na maboko bato wana na ebinde bato bakendaka na liwama bapendaka bango. Nzambe omona pe sima mikolo 3 jours ba matisier baibi déjà babomi akufi na ye. Bazwi des esprits ni sala so kuna. Nzambe aboya tozala basali ya baumbu wana. Nzambe asali biso lelo tokoma basali na ye. O esengo te ndeko na ngai. Alors yeba nzembo zo yemba tani ni tosali bofungolaka lisu botalaka tani ndenge ezali na makambo bakoma awa tozela na biso te bakononse biso po na moma oyo évangile ekomi penda oyo kaka nzala ya liloba, manque d'inspiration bandeko, na batei manque d'inspiration, na bayembi manque d'inspiration, parce que bayembi na bapase bakomi na bon bato bamatalana matalana bakonzi bata matalana tokomo vivre matalana na matalana. Alors tokomi ka na moma ke alo likambo esala mebi ke ekomama alo baka suka esama na tango asuka toujours approcher vers la fin. Tika Nzamba Bosantu à Pambola Bino, je vous aime beaucoup. Eza anga bino c'est Rebecca, je vous aime vraiment beaucoup. Ya ona linga na kocha moko sika bosika la ngai la ranga moko nga moko te po Jésus azalanga. Mais physique bolo kola ba ime na rana bino. Na rana bino bino bandeko nanga na sika na bino bozongisela nga ngona commentaire. Soko lingo intégré na groupe ya Mama Rebecca mercredi esika na tiaka prière. Nga mercredi na tiaka introduction moko mukie na pona komema batu na prière basambela. Nga na sala nini te oto na lobaka nga ka na tiaka prière. Soko lingo zora ba prière oyo ezouta na Saint-Esprit na inspiration na eponga na ebo sambela te. Botuna batu baipsa bingana ebo sambela te. Mais so na sambeli malamu eutaka epa ya Saint-Esprit. Okape momana naza constate po naza mama bana ebele. Naza msusu mona journée na ngande na Alexa ezaka grâce à Nzambe. Mais mona na ngolu na emukulu na biso ya mercredi a saisir yo kapo ye mo mutabenga yo usenga kiti apona yo abongisa ozala ngolo kwa ba Jérémie omona asunga biso elekaka vraiment malamu. So polingo ozwaka prière osinalinga Mama Rebecca nga pe na nina azwaka prière otindela nga prière na tindaka masolo te na tinda elo msuta na tindaka kaka prière. Tika Nzamba Bosantu a Pambola bino azala na bino tokutani na video ya mbala sima ba commentaire na bino pe sungaka nga isala nga pe malamu. Mwe ba commentaire na répondre mingi na zongo mingi na TikTok plus na teyaki mingi de ba tupe balobai Mama Rebecca yo yembaka te mutu asali nzembo na ye na ekoloba awa libele nini batondolo balongola ba ange eza nango na gloire à Nzambe te. Mais soki aoyemba nzembo mpona gloire à Nzambe toko ya pe mpona kokumisa ye na misala oyo ya malamu ya partager mpona croissance ya corps de Christ. Tika Nzamba Bosantu apambola bino Mama Rebecca alobi atiki bino apesi bino mbote alobi bye.